Bonjour, bonjour, bonjour. Napesi bino mbote mingi bandeko nanga bino ba ebolinga mama Elia Nitu. Bwe ma vimpi. Est-ce que vous allez bien? Muko wazima. Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nakanisi bino pe boza malamu. So boza malamu boko melangai na ba clavier ndenge to mesana bo bisanki mama Nitu tout va bien. Esalaka ngai esengo na sepela makasi komona ke bayeba ngai bayebalinga nga baza malamu nde esala ngai bien nasala nini nasepela. Bon mama Elia Nitu ndenge tomesana kosolola ngai na bino ngai vi na ngai na bino tomesana kaka kosala nini kosolola na yango lelo naye koyebisa bino ke toza na masolo moko ya makasi ya kosolola na pokwa ya lelo na pokwa te na butu ya lelo na 21h lelo toza vendredi le 4 décembre na 21h tokosolola toza na masolo kosolola nga na bino boyebi ke biso toza bato ya émission na biso eza intitulé préparons-nous pour le mariage. Émission na biso eza mpona kobongisa ba o baza kokende pe kote ba o baza déjà na kati ndeka tolobaka ndeka nalobaka on apprend tous les jours mikolo nyonso to apprendre kaka. Émission na nga ya préparons-nous pour le mariage nalobaka eza mpona kobebisa te kasi ezalaka nde mpona kobongisa kobebisa te kasi kobongisa. Na yango tangu nasalaka ba émission ya live esengaka bino bandeko soki bokoti na live tosololi to partager makanisi tosangisi makanisi na bino ensemble pona nini nalobi bongo parce que bato oyo bapesaka ngai masolo ya kosolola na live ya kosolola bango basenga ke mama Nitu lisolo oyo soya nango na live mama Nitu na pesa koyoka opinion ya bato naza besoin koyoka ba conseil ya bato po mokili ya lelo 21e siècle komi na ndengwana ekomi nango bongo likambo ezali oye nango na YouTube oyebi ke tokoki ko traiter ngo na YouTube oyebi ke bato koyoka conseiller yo na kati ya YouTube. Donc yango wana bozomona ke ba live ezosalama mingi surtout ngai soki na nga na live boyeba ke live wana bandeko basenga ke mama Nitu sala live to wana posa bato basala nini baloba lelo mama Elia Nitu ndenge na bito kuta na 21h na kokende na bino penza na kati ya bozindo te nalobi kaka boye nzuzi oyo akataka makambo yanga na yo nzoka nde alulaka yo pe mokili compliqué boyebi ke mwasi nyonso so azokende kobala azaka na besoin ba témoin ya mariage bazoka bato babengi ba parrain ya mariage parrain na marraine bazaka na besoin na bango pona kokamba bango kotambusa pe ko encadrer bango yango wana napesaka merci mingi na ba parrain nanga Mimi Njoko soki na bi Mimi Njoko komo na ye Mimi Njoko koma mobali moi ça bata papa Eugène Njoku ya baba merci mingi po vraiment nga nakutana penza na ba parrain ya malamu mingi bokota na 21h juste na live na biso ya lelo toza vendredi le 4 2020 to na décembre nzuzi oyo akataka makambo yanga na yo nzoka nda lola ko lisusu parrain marraine fiole makambo eza yango nde makambo tokosolola lelo bandeko bozanga te bozala à l'heure tosolola makambo eza ya minene makasi nakota na détail te rendez-vous na biso na 21h nde epai bokoyebela détail ndenge nalobi parrain marraine bafiole makambo eza zuzi oyo akataka makambo yanga na yo nzoka nde alulaka yo lisusu mokili compliqué à tout à l'heure na 21h kane no baraki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tata nzambe kalusaku muna nzamba nu benishini bana bet bons. Bye bye et à tout à l'heure.